ngai. Petit Jeté. Où est le tout boy? J'ai la joie quitte. C'est bon. Je t'aime. Natalo kuna bakwa banzano le carton au église catholique. Ah, amoni ote. Baba. Tali wana. Watsawa. Cheka kaka. Nena gina l'église catholique. Ah, ola kiti matinale hein. Maman. Oh. Maman Maria. Maman. Na Madalena. Bon, vraiment la peine to solo. So so la mission. Ya so le gani. Ndako ngeza ka wulu. Leo nyoso ezati. Bongo biso to ilo nyama longo to. Ya osuku muyibe ko tokenga oselembe ba pamba. Lobo zonga muto kenanga ngam ngelo nyo. Soko ngo muyiba atukule mo fungula porte. Yemo ba atebela biloko ezati abimya ke. Nese lokolo ngola. Sur le transport ezati. Sur le kafesha palaka. Ana kupatiria na tindiki porte. Mo porte. Ngelo ni. En tout cas, vous voyez, d'abord, ce qui est un tongo bon, moi, il y a un problème très grave. Très grave, ma caisse. Dans mon personnel. Mais dans mon personnel, comme là, tu vois ma famille. Ma famille, c'est la grande. Problème, c'est la quartier déjà, tout va y avoir identité. Quartier, tout va y avoir vieux. Nami kuwa samu sarandoki. Ya bona na yebitia. Papa mikuwa ndoki. Eto misala maboye. Si ba todo négliger mon. Etali bango biso to yebi nécessaire ki ndoki. Ngapi na elo na yeli beaucoup plus c'est ça qui. Na ina bon, na bon vie. Non, la vérité, on a 36 ans. Ouais, 36 ans. 36 ans. La femme n'a pas. On a pas la même matin long. N'a pas papa biso. Yo koko na biso za ine ça ça na ngwe ke pa ko na biso yede ngai. Mais bon on se va à l'intérieur. Yo moninga na yepa na yo. So mo ekozala. So mo ekozala. Na petit so pe bosser la recrutement. So mo ekozala. Le baga mala moko. Donc so mo ekozala comme ça ndoki. Na posa comme ndoki ko vina na ma marché té. C'est la toute première fois que je suis en volonté de Kindoki, je suis en recrutement. Et ça, c'était moni Kindoki, et ça, Moussala. Dès que j'ai beaucoup d'âge, vous avez dit papa Bouna, na kuna na deuxième monde, lui s'il fait la deuxième personnalité en Afrique centrale. Et puis na âge nangai na butu na koma mwana ya 20 ans. Quel avantage. Vous avez dit que négligeable. Et puis là, tu as immeuble, le rôle où Ben Laden a posé les États-Unis. Tu as immeuble. Tu as la secondaire sur le vendre. Et ça sabotage au salut mon amour. La sabotage mon amour. Mais la boutou. Papa, quand je me quitte jet privé. Jet privé dans la tagou. On a le problème dans un vraiment qui ndena yoka ndoki amona poto ndoki ake Autriche ndoki ake Londres bise ya ticket kutu ya forcer teo na momo so la nyatio mbila ozwi ya mbila po ba bato baby sembo mo pesa ngo bombo mo aussi au fibisi bana 5 na école bato ki ndoki te ya mbila ndeza ke lo mo grande puissance o ba ya uchanga ba misuni ba baby singa ndoki kiti valeur pour bisala sala na bi papa mkuu ngana ye okomisa ndoki dona susi na bena ko mandoki okomando susi na ngana bena ko mandoki pour na vivre boité na souffrir ba dossier ni na côté donc na souffrir mais na vie na peine zo marché oui donc na za bona na posa ndi na kuma ndoki po makamna ngi marché bon na makambo zo lo balanga na mona ngo pa Frida Tamba mama na tete Tamba na Allemagne tinga bi papa mikuwa kindoki muto ya ka ko zongo zo zo boité ezaki loko ba pesi yo brisque mais yo mo ngo yo ko mango tala kindoki eza nango bien mais eza pe na souffrance eza na souffrance makasi komona ngo ozo mona ngo boite mwana omoni tokoboya makambo ya nzambe mais elle moko nzambe aza grande puissance kindoki bando yo ebangai na tango bilongo na tango na tango na butu mais tala na nini nanga na ese mbeto na kati ya na mwana filika na dekito siko yebisanga siko le kindoki comment okenda na butu na ba immeuble na mituka mais mamu na nganda kunezabo. Bon, on a avantage na lingezi, avantage on a mona kindoki, na la facilité au mona poto. Ka su cha poto. Mais kasi kindoki même to kena yo na butu ko zongo kaka. Eza ko ne vanda kuna libela te do okay na butu na mozongi na yo kaka.
Quand on a nzambe mon moni vie nzamba changer mon ngam même atanga mo bo le soir bo musa on ngala tika mo et puis ndé la mona lisi père ta teti alinga même atako démissionner bo été na nga ko remplacer mais bo démission donc lisi faire beaucoup misara même atay mo mona passe atana chamai avant na chamai est-ce que yo okondi ma ke vino mobimba oza jeune boy jeune no latiki toko ya nazana ba mina ngam susu na ba na momo bazana na Autriche ba na Autriche ba wa kina fanda no Christina Afonso Christina Afonso azana na Autriche mais on sa dit la famille va veut changer mais nga jusqu'à maintenant 36 ans papa 36 ans donc na luki vina ba façon belé de en soit on abika ke na zo kindoki mais na yawa yo ba no pesa un conseil na conseil tika moi kindoki am ça passe oui mais comme tu ko la folle mo bosani boy pas obimiti 6 na yibité sonné aux animes Faut pas rebêter là yo, na yo mo na kete, na tika kindogo le même jour bena continuer. Tika, il y a la nende nzambe. Nga semla na catholique. Moi mascara na catholique. Nga bla na limbi kindogo na otika. Yam sa bien, na lo malonga te. C'est là lo ba mususu. Lo ga mususu. Yo la meta métier, meta mécanique yegola. Meta menuisier, nzamba osungo. Na lo ne musamu za facilité même ki kuluna. Même ki kuluna. Olobi? Ki kuluna kishaso. Te, ko sa ki kuluna te. Quand on a nzambe ngana ibinzambe wana atomola batu musu biso tozwa ngana le ngamta kazo ndi manzambe ndoka ndi manzambe minga je suis vérité ngala ndiaki ndona volonté na ngate ngamta pesa nga défait papa bota papa na biso na mbila yana za mwana mketo uti ne zamba bo mbila da asibi singa na mnogo bo et puis na tafuna tia ko fiba ga so ko tafuna ki mais c'est ngeza mabe mais grade na koma na regretter oui bi tu do banga makama kindoki boy dimara kende ça vieux merci pour le conseil mais na asa effort na lo ataki nduki tapa mtu mususu kele ba mtu mususu oui bi betinga mtema je otika madame otika madame mono zo chana kindoki to mono lo mo passer nga kombe fa betem na famille mona mama matanga kufa kaka ye mona mama na louveau zo kufa kaka ye Mustafa G, le grand caméraman, grand journaliste, et ba kufla na famille. Abama caméra na mbunzu. Et bon bino. Beta nga mutema nga kateke lokwa muteko tikila nga lipa. Nga mo so bana to sinale. Bana leki na buto. Et puis na leni misu na ndundu. Eza ko lemba lemba. Lokala ba fois pete pete. Motherfucker. Misu na ndundu na buto ko na motherfucker ya ko lemba. Lelo na ko kota na kimbanse ke bomba ndoka kaluko na okeni kuna ratissage. Lo bifo watoto.